Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo en guise de remerciement pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi jusqu'en Belgique ou qui m'ont passé un coup de fil au sujet de la mort de mon frère Claude Ngadi qui nous avait quitté le mois dernier. Donc Ndeka Bouyebi Zalaki facilité pour la famille Ngadi, en particulier pour Maman Nabusso, Monique Aza Mukolo, à 80 ans, il fallait Mouana Naya Kundaye, Ye Akundi Mouana. Donc c'était pas du tout facile comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est la raison pour laquelle avant Penzana Zongela ba émission, j'ai tenu à remercier par le biais de cette vidéo qui est en train d'être tournée dans la réalisation de Dikoko Bokungu derrière la caméra, qui a d'ailleurs Azalagi parmi bateau Bayaki na Bruxelles. Donc on a remercié déjà na côté il y a combattants. Donc vraiment mes remerciements vont tout droit en premier lieu à Maître Donna, le combattant Maître Donna, vraiment avec mention spéciale parce que y a Zalagi Nabiso, ce que Bomonaki image au Zalaki, il y a tournage, il y a Matanga wana nyoso ne bandeli tina suka ezali Maître Donna mutu asalaki yango à titre gratuit. Donc ayaki ko tourner na matanga wana sans bapesa ye mbongo le na Bruxelles ye azalaka kutu na Bruxelles te azalaka na province ayaki. Vraiment Maître Donna, je tiens vraiment à te remercier na acte oyo osalaki comme Balobaka. On reconnaît le meilleur ami dans le malheur. Donc to kopesa sous remerciement to zaka kota ba combattant na Rex Kazadi oyo abengaki fazala pe na kata Bruxelles mais azoki contre ta les abengaki ngai abengaki biso et puis Lucien Ngando Odombo archevêque Lobobo Olivier Bolia na Canada, Makongo Kadhafi, Makongo, Abandoko Benga Ngai sans cesse, Tchatumba le charismatique, Ayaki sur place, Nakansi Bomona qui est na vidéo, Patrick Bofonja, donc Yazalaki Nabiso, donc il fallait toquer Negudunzela Moko, mais Azalaki tout le temps na Biso. Donc Togobo Sanate, président Ilunga, combattant au Penza, il y a bien, il y a solo, au Boyebi qui est valable pour notre candidature et à présidentielle Namboka Nabiso, président Ilunga Atika Rabisote, Azalaki Nabiso. Donc quand on voit le président Ilunga, Togomona Tatama Passa, Azalakanae, toujours vraiment Nazako remercier Bango, na Nyoso Oyo. Donc soutenir qui n'endenge bayaki mukoloana na matanga ya frère nanga Claude oyo akufaki na Bruxelles. Ce qui totali au Monique ba musicien bazara sur place wa to monaki na kati ya salle Didier Masela azalaki wana na ba téléphone pe ba bengaki biso fali pupa ba bengaki ngaba misuba ko obengate ba banai ko passer donc naturellement na Dani Bokombe et Tsunami fali pupa abengaki Jibem Piana abengaki Gloria Tukadio de Montikil ayaki na salle malgré tout. Donc ye mora yebi mais d'ailleurs ye ayaki na compte ayavie na vampire donc Gloria zalaki wana Modogo Abarambwa ayaki wana Sam Chintu, donc Azoï Kama contre État, mais Atikaki Ko Benga Bisote. Vraiment, Nazo Teni, il y a pour remercier
batunyo surtout surtout que na côté à ba collègue tout le monde qui nani azalaki wana l'avocat du diable wechi azalaki wana na Alimia Mongala qui basaki pe reportage na bango Nicole Vangoupé à Benga Kingai Laura Tendance ayaki tina salle ayaki vraiment ko réconforter parce que ezalaki facilité jour wana donc je tiens vraiment à vous remercier ba collègue wana surtout si boyoki ke natangi tele mususu Adil Ondolé il fait partie de la famille oyakufaki wana azape kaka grand frère naye Adil Ondolé le célèbre beau comédien bomona qui est na salle donc écoute atana tangité zali naturellement azalaki wana donc Dani Bokombe Tsunami, la femme du patron, Bomona qui est d'ailleurs, na Adil Ondolé, c'est la famille. Dani Bokombe Abandago Salawana, na Claude avant Koutu, Akoufan, tout le temps Banda hôpital, Ti Azonga Kinandaku, Dani Bokombe Abandago Salanaye, donc il m'a Koutu défunt, vieux Claude Abandago Bengue, la femme du patron, tout le temps Babanda Kikoseka. Et puis Dikoko. Le grand réalisateur Di Coco, Alandaki Bissoti na Belgique, Ayaki Penza, ko réconforter Bisso, donc vraiment, et Pesa Ingana et Sengo, Pena Kamwaki, Djibril Mbayo Pe, mes remerciements, Del Piero, Azalaki Pe, Nangaï, Ayaki vraiment avant enterrement, donc merci à vous, Ndenka na Lobi, et Koti Kalananga Nakatia Motema, d'une façon indélébile. Dométil Makenza, Madame Adil Ondolé, Azalaki Nabiso, donc Nako Bossanate, vice-première ministre il y a télécommunication, Thomas Louaka, Atika Kingapete, à Benga Kingai, Mingi, Nazolo Bake, Bamsus Nakoiko Bossana Bango, Dekos Mukoko, Azalaki Penabiso, sans oublier Jean Mouzenga, le sapeur Jean Mouzenga HD, Azalaki Penabiso, Ginche Kapé, Azalaki Penabiso, tout le temps. Donc, Narobo Sanate, Christian Londolé, déjà, Christian Londolé fait partie de la famille. Jean-Paul Matadi, Azalaki Penabiso. Donc, Christian Londolé, Bandoya, tous les jours, quand la maman a eu pour nous réconforter. Parce que balo barazo likambu po mona bato balingakayo parce que batu oyo le mususu to kanisaki baroya to mona ki bangote batu mususu o to kanisaki bakoya ko bengata na téléphone ba bengaki te bon le mususu bazali na contretemps mais vraiment dans certaines circonstances dont liwa ya mutu ou bien liwa ya ndeko il faut conscience à Mutu et Salaka. Mais néanmoins, présence à Mutu est obligatoire de réconforter Mutu ou bien que Zalana est dans l'air et liwa, mais dès qu'on a lobby, dans certaines circonstances, dont la mort d'un proche ou bien la mort d'un membre de famille, ceux qui conscience à Mutu et salité, je ne pense pas que conscience à Mutu et que ça la lisusu. Donc vraiment, Natenaki n'a remercié Bino famille Ngadi par le billet. Yanga Imogo César Ngadi n'a remercié vraiment Bino avant la bande, vraiment bémission Ngai proprement dit. Yanga Natenaki vraiment n'a remercié Bino car c'était pas du tout facile. Namakambo Evitaki ko Zouabiso. Donc vraiment. Acte Nabino, vraiment cet acte-là restera gravé sur mon cœur d'une façon indélébile. Donc je ne pense pas que vraiment Narobo Sanayango, car on dit on reconnaît les meilleurs amis dans le malheur. Une fois de plus, grand merci Nabino Nyosotu Boyaki, na Matanga wana jusqu'à Bruxelles, Naba Oyo même, Natangi Aate, Lem Suko Bosana. Na même ba oyo ba benga gite na ba oyo bazala gite bazali quand même na pensée vous avez na pensée na kati ya makambo wana. Une fois de plus, grand merci à vous tous. À très bientôt pour de nouvelles émissions sur RD Congo Info.
Point.